Zoumel 1000 ezope qui sabiso makambo. Soki nga mikolo na komi ebotu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengika Zoumel 1000. Pour radio wana non. En tout cas félicitations. Je rolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de ya soki za soki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte un volcan. Bien, bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpoasa. De sa part. Est-ce que vous avez déjà eu un contact direct avec Joseph Kabila? Non, pas que je sache. Vous n'avez jamais rencontré Joseph Kabila? Non. On a appris que vous l'aviez rencontré entre les discussions. Tant pis pour ceux qui le disent. Tant pis pour ceux qui le disent. Moi, j'ai une lettre. Et qu'un ambassadeur, vous avez même conduit chez lui, vous avez discuté avec le président Kabila. Je dis tant pis pour ceux qui le disent. Il y a des témoins qui le disent. Tu mens. Il ment. Pas plus tard que Mikolo et Lekio. Même si aujourd'hui il le nie. Félix était ici avec le conseil spécial du président Sassou Nguesso, M. Abbas. Boyoka, c'est peu, on dit makambo mingi balmakapo na Kabila, babambela kaye makambo pe mingi. Est-ce que vous confirmez donc et vous affirmez ici ce soir sur ce plateau que Moïse Katumbi n'a jamais eu d'autre nationalité que la nationalité congolaise? J'affirme que Moïse Katumbi a été candidat aux élections législatives en 2006, a exercé comme gouverneur, investi par ordonnance présidentielle. A-t-il eu congolais, une autre nationalité que la nationalité congolaise? Et congolais d'origine, non. Alan! Papa Roger, ma réponse oyo Denis Sanga Zako pesa et quand vous allez bendi lo pipi te. Maman Rosalie, et kokipe kozala lo pipi po ete bato nyonso tu bayebi Moïse Katumbi aza na nationalité italienne mais ye aza kowanga na yango. Et quand vous allez pe abendaki lo pipi avaya na studio oyeba te. Papa Roger à la ligue, Maman Rosalie à la ligue, Mazali Kotimela, oh Pepe ya Kosamate, na lokuta ya baini ya Congo, oh na tula landate, pa disco ya lokuta ya ba opposant, Amakalamba, ya sila, Radio Zoumel ezali kosala mosala ya makasi. Zoumel ebimisa lokuta ya ngwanda poasa. Zoumel ebimisa Terminator poasa. Roger Lungala kota retrait.
Mio. Zoumel Mil, Maman Rosalie, Oumela, Tozana Besengande, à moi si, Otet Mbongo, Maman Rosalie, Makambu. Maman Rosalie, Balobi au Makambu. Donc, tant Rotterdam est confirmé, c'est que Ozali Penza Mot. Nakata Bat. Donc, Bandeko Nyonso. Soki Zoumel a lobi li kambu fo bondi maka. Po Zoumel a kundola ka makambo yo. E bomba nga penza na se ama ya bimisi yango. Oyoki? Mama Rosalie makambu. Umela. Allô? Lida bitu salamboni. Elle dit mais yo reta on a na kita susu tenga na okende te pour Zoumel le koki ba tira émission na ba mingi ba 22 nga na ota la Zoumel min. Radio na nga la vérité na ebisa yo joana ke landaka radio Zoumel min tika ko landa ba radio mususu. Landaka radio Zoumel min radio a vérité. Radio ezalaka ko radio o emesa na ko mener ba enquête na bango. Radio a Zoumel min so yebisi ba exposer bango problème na yo. Yo kan explique comment Zoumel min ou exposer problème na yo ba yo ki yo mais ba tika la basara ba mena banquette na bango so ba yebi vérité ba don ba ko dénoncer yo. Oui ngana zo tala en tout cas moyen que nous sous na yo ko tiko erwe ezate di limbi sa en tout cas kende kaka pardon o kende te po na encore raté monsieur Zoumel min que c'est bandi. Zoumel min radio ya vérité. Zoumel min radio a to kundola. Zoumel min akundola kana source ata vérité. Et bon maman na samai Zoumel min akenda ro kundola vérité wana abinisa ngona mokili. Zoumel min radio a bosolo. Zoumel min eza Zoumel min bo bien Zoumel min. A Zoumel bino na 1000. Yo kanisi au leli ba on a 9 mais yazo lelo na 1000. Zoumel min radio a vérité. En tout cas, moi, il y a des maman limbi sera donc RSC qui font la Zoumel min. Zoumel min, radio à vérité. Zoumel min, Rotterdam Ndima. Zoumel min, Hollande Mobimba Ndima Zoumel min. Vous êtes Zoumel min, Hollande Ndima yango. Zoumel min, radio au monde entier Ndima. Zoumel min, Esika Bozali. Zamba Pambola Bino. Bandeko babulingo mbote na bino baibomi sana kolanda radio Zoumel Mil. Bandeko babulingo lelo tozali na esengo mingi mpona kopresente bino ba émission na bino bomi sana kolanda mokolo na mokolo. Lelo tokolobela bino nini bandeko babulingo lelo ezali bongo mokolo oyo toyambi bandeko oyo baye po ete bakoka kolobela masolo ya mboka. Na kati na masolo oyo bakolobelela mokolo mwa lelo biso na bino tokoyeba sujet nini oyo baye nango yango wana lelo ezali mokolo oyo tokosenga na bino tokoyoka oyo bandeko bamemeli biso po ete toyeba na ko avancer na kati na masolo na biso pe na kosenga na bandeko bazali kote ya boîte botika kosala ba commentaire tokokoma botika esika ezala vide po ete na sujet oyo bandeko bamemi oyo tokoyoka yango na nde ekotinda biso tokoka kopesa ba point de vue tokotuna mituna yango wana nazali kosenga ete ebongi kuna bokoka kolibere esika botika kosala ba commentaire toyoka nanu bandeko bamemeli biso sujet ya mokolo mwa lelo mpona yango na baluki nanu epai ya monsieur Denis Kakoka. Monsieur Denis Kakoka, merci mingi mpona présence na yo na kati na masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya radio Zoumel Mil topesi yo bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci mingi papa Roger, mbote na yo moko pe mbote na papa Botamba, pe mbote na mama Rosalie, pe mbote na ndeko profa wa profa, pe mbote na ndeko Claude Mosai, pe mbote na mama Lonjeni, pe mbote na mama Kimpala,
Bukindi soki bazwi ngonga po baya korejoindre biso na kati ya forum mpe mbote na ndeko Maziza. Merci mingi papa Roger nazongisi lio. Merci, monsieur Denis Kakoka. Alors, on attend que Baluki Bongo et monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza, merci mingi pour la présence na yo na katna masolo na biso ya butu ya lelo pe équipe mobimba ya Radio Zoumel 1000 to pesio bambote ya mingi esika ozwami. Oui, merci papa Roger, ngape lokola na pesio mbote, papa Jacques, maman Rosalie, Ndeko Denis Kakoka, maman Kimpala Mukendi, maman Longeni, Ndeko Claude Moussaï, papa Loma Loma, profa de profa, pe balandi nyonso ya Radio Zoumel 1000 mbote pe kimia na mabota na bango. Lokola toza mokolo ya mitano na souhaité bango ba bon week-end, bango moko pe bana na bango. Ndenge bazokolanda biso. Merci papa Roger na zone Selio Malo. Ok, merci monsieur Pierre Maziza. Alors natango pe nazali kopesa ba mbote pe ba merci ya mingi na bandeko nyonso ba écouter à boîte pour na koyoka biso na butu ya lelo. Topesi bino ba mbote oyo uti bongo na équipe mobimba ya Radio Zoumel 1000 pour na tambo sili kozwa po ete ba commentaire na bino pe mituna na bino yangalande eko faire partie na katna masolo oyo toko yoka mokolo mwa lelo bandeko basili komemela biso. Sans plus tarder na baluki bongo epai ya monsieur Pierre Maziza. Monsieur Pierre Maziza na zongi epai na yo po ete lelo bapesi biso 2 heures du temps seulement oyo minute il faut tout ça les lango peza po ete tokoka komema masolo na biso tina suka. Yango wana na tango monsieur Pierre Maziza sans plus tarder nazali kopesa o maloba toyoka masolo nini obo memeli biso na butu ya lelo pe yango nande ekomema biso na kati na ambiance ya masolo oyo tokozala nango na bandeko na butu ya lelo. Malobi ezali epai na yo monsieur Pierre Maziza sans plus tarder s'il vous plaît. Oui, merci papa Roger. Nakanisi bandeko babosanite que tobandi kopusa na muke na ba élection. Chaque camp politique ba komi ko monter ba stratégie na bango pona maponami oyo ezokoya. Yangonde lelo tokolobela makambo oyo chef de l'État akutanaki na ba oyo ya majorité bakutani na kingakati oyo ezali ferme privé ya yemoko chef de l'État pe bakutanaki na cité ya Union africaine. Papa Roger nakanisi tosalaki émission awa tolobelaki bandeko ke tango oyo ya ba élection et ba politicien baza lisusu na ngonga ya mingi te. Soki ezalaki na bamboka mosusu deja ba oyo ya pré-campagne basi babandaki ko solliciter ba électeur. Mais na mboka na biso tozo ko constater que ezali na ba politicien ebele bazali na nous distrait. Bazali na nous distrait au lieu que ba kende faire ba électeur na bango bazo ko luka kaka ko multiplier ba stratégie de façon que ba élection est comme retardé. Ba oya ko sutuka que ba élection etikali ngonga muke. Parce que papa Roger nangonga oyo biso tozali ba déjà que na mois de juin, ce n'est pas loin. Juillet ezali déjà que ba candidature il faut épesama. La candidature wana ezala na niveau ya c'est que na niveau provincial. Mais ce qui totali mboka na biso tozali na au moins na niveau ya élection nationale 168 circonscriptions électorales. Mais na ba camp politique il faut babongisa ba candidature na ndenge bazo kosala ba regroupement politique oyo il faut babongisa ba liste na bango ya ba candidat babongisa pe mosolo oyo bakofuta na ba caution wana mutu na mutu soki ezali na chaque parti politique ke mutu na mutu abongisa mosolo oyo na to oyo bango basengi bango po na kofuta il faut déjà na bangonga oyo ba s'apprêter. Mais oyo ya biso ba politicien
tokomona bango baza ana nous distrait bazona nous combattre machine oyo ya machine à voter bazo ko multiplier ba makambu na kanisi biso nyonso tolandaki ndenge stratégie mosusu ezali ke l'état nde afutela bango bambongo wana alors que c'est le même l'état donc oyo bango bazo kosenga na l'état bazo kosenga nde na peuple congolais soki l'état afuteli bango l'état akozwango bambongo oyo parfois ya kosomba mwa bakisi bambongo oyo ya kosunga bandeko na biso oyo bazali badeplace donc ere moko tozokomona ke bapoliticien na biso baza na conscience te ebongo mokonzi ya mboka na ndenge soki bato ebele baza na basouvenance ndenge ayebisaki ba oyo ya ye ayebisi bango alobi ngai na koconduire bino na suicide collectif te mutu na mutu abongisama mpona maponami ayebisa bato mpe ke sor na ngai ezali déjà réglé na kati ya constitution mais lelo ye akutani na bato oyo ya ngambu na ye parce que c'est ngambu na ye nde bango nde bazali force na ye bazali nde force na ye ayebisi bango babongisama maponami ezali era akutani na bango aborde pe basujet oyo etali makambo oyo ya sécurité sécurité na mboka na biso ezali d'abord eloko oyo etali biso moko bakongolais papa Roger na mboka oyo bino bovandi na Allemagne balobaka nini ce n'est pas bagent oyo ndenge tolobaka neti ya Congo wana ke bagent ya ANR oyo bagent ya sécurité oyo baza na niveau ya ba frontière parce que les dangers peuvent venir de partout danger ekoki kouta na kati ya mboka donc biso nyonso ba congolais toyebake tozali bagent ya ANR ndenge ezali na mboka ya Allemagne mutu nyonso il faut abatela mboka na ye tozokomona makama mingi ezokoyela bandeko na biso oyo ya est mais makama nyonso eutaka kaka libanda te makama mosusu eutaka na batu oyo tozali na bango na kati ya mboka pe bandeko na biso pe bana na biso pe donc bayaya bapapa na biso donc makama wana ezokouta na ngambo oyo ya biso moko pe ezali donc la sécurité du Congo ne dépend pas toujours ya batu ya libanda ezoko dépendre pe na biso ke bandeko omoni likambo mabe dénoncer yango parce que lelo tolobaki bien papa Roger nakanisi biso tolobaki que bandeko oyo ya est na ba mouvement oyo bango basala ebele ba mai banini donc bazoko mema pe insécurité wana bazoko mema na banani na batata na bango na bayaya na bango na bana na bango donc d'abord problème ya sécurité aye koyebisa bango lisusu makambo oyo etali ndenge mboka na biso ezoko tambola ndenge bazoko komilengela pona ba élection ke mwana nyonso oyo ya Congo aye bakaka ke ba élection ekozala a soulever pe problème oyo etali ba makambo oyo toloba mikolo ebele awa moyen peut-être to nous attarder na yango te ezali problème oyo etali nationalité alobi problème ya nationalité ezali ezoko toucher constitution babiloko wana bandeko na biso kaka oyo ya opposition balobaki ke toko toucher makambo ya constitution te ya lobi ngai nazali garant ngai nde nazoko batela constitution wana mais lelo soki bango bazoko loba pour faire plaisir na candidature ya mutu ou pour faire plaisir na batu malamu
mais ngai nazoko respecter yango soki esengi ndenge wana ezosenga nini constitution yango totika yango kaka ndenge ezali wana puisque ce n'est pas le seul problème oyo ezoko se poser na kati ya constitution. Et ça c'est le problème ité. Et ça c'est le problème ité. Papa Roger, contrairement na ndenge batu lelo bakomaki toyebi ke constitution wana l'église catholique a combattu ça référendum et salamaki l'opposition papa Nabiso paix à son âme Etienne Tshisekedi a combattu constitution oyo tozali na yango biso moko awape na libanda ya mboka mingi parmi biso basi santaka leze kaka pona problème oyo ya nationalité mais lelo toloba bosolo na problème oyo etali nationalité nalandaki avocat ya Moïse Katumbi ndenge alobaki Monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît, bandeko bautiko koma balobi ke masolo o utiko beta ndenge chef de l'État yambaki bato kuna na kenga kati balobi te o sauté mbango ki penza mbango bango balingi ba comprendre eloko nini penza chef de l'État alobaki na oyo nyonso etali ba point kolanda constitution pe na nationalité nyonso tu balobi ozali kokende mbangu ba comprendre penza eloko moko te alors na kosenga na yo zonga pe moi sima banda kokenda bango malembe po ete ba comprendre yo balingi penza bayeba eloko nini oyo chef de l'État alobaki malobi zongi pe na yo monsieur Pierre Maziza s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger. Nakanisi chef de l'État alobaki pour nazwananu makambo oyo ya sécurité. Chef de l'État alobaki pour ba député na biso bazalaka na tendance ya ko exposer sécurité ya mboka na biso yango nde na lobi que bandeko sécurité ya mboka na biso etali biso banso mais manso oyo esalemaka na kati ya ba service ya sécurité surtout na armée ba oyo bazali na kati ya terrain pour lelo soki obengi ata ba américain otuni bango na Syrie boza na ba soldat boni na terrain bakolobela bino jamais bakoloba jamais et mingi toyoka akake non nous avons quelques instructeurs na terrain mais alors que baza parfois na ba unité combattante donc ayebisaki batu alobi que bokeba nyonso oyo parce que ba député na biso ba koma parfois ko déborder ba koma ko dépasser na lobanini ba pouvoir na bango ba koma parfois ko exagérer ndenge ba convokaki ministre ya défense ba convoquer ministre ya défense aya ko yebisa bango pourquoi batu bazokufa na est mais batu bazokufa na est wana tobosanité bitumba oyo biso tozalaki nango na M23 soki chef de l'État a montaki ba stratégie te oyo ya tolobi ke ya pomme orange nakanisi ne lelo masolo oto betaka ya mboka na biso ne eza ndenge mosusu donc ezali na makambo mosusu oyo bakoki koloba yango en public te mais tozwa kaka exemple soki bango bazoko discuter ba député wana mokolo nini ba discuta makambo oyo ya mbongo oyo bafutaka bango na miso bato mokolo nini ata mokolo moko te ti lelo pe tozalaka na précision te bazwaka boni tozalaka na précision te donc babiloko mosusu oyo bamindele balobaka eza secret défense ba défense ya mboka na biso c'est bien d'interpeller ministre mosusu ezalaka okomi à répondre bino ba question ezalaka ka oral te bokoki kokomela ye pe question wana à répondre bino mais ba politicien na yebite po ekoma pe mususu ndenge balobaka ke ba motion mususu ekoma ya mbongo alobi na convoquer ye po wana ye téléphone na ye akobandoka ngango te po azozela kaka ministre wana abenga ye aloba a proposer ye ba mbongo toyebi makambo oyo elekaka
na niveau ya ba parlement na biso. Papa Roger, problème ya sécurité, ya ngondenga na lobby que etali biso nyonso. Après wana na yo ko aborder problème oyo ya nationalité. Biso bato ebele bazali concerné. Mais lelo mboka na biso depuis tant à Mobutu, tout le monde a qui na conférence nationale comment on a taillé projet oyo ya constitution wana oyo e banaki ko kambabiso na mikolo wana sur mesure simplement pour priver président Mobutu un peu plus ya pouvoir. Mais après ça, ce qui bino bon maintenir wana Mobutu lelo azali sous-souté. Mais bon maintenir babiloko ya ndenge wana. Yo moko ko koma wana ozomona que non ça il faut changer, ça il faut changer. Mais alors que batu ebele bazala qui pénalisé. Yamone tozo koloba makambo oyo etali nationalité biso awa toloba ki pe tolobi turu oyo ba oyo nyonso bayebi ke bazali na kawana ya nationalité qui ne n'ose pas ko présenter ba candidature na bango parce que tolobaki on s'est porté tolobi que biso to ko saisir cour constitutionnelle de façon que ba invalider batuana ba invalider bango. Pourquoi kaka bango président pe ayaki koloba makambo oyo ya moratoire oyo bango bazwaki na niveau ya parlement ezali anticonstitutionnel. Moratoire sur la nationalité. Biso tomonaki bato ebele bazalaki awa ko crier ah Joseph Kabila aza mopaya, Joseph Kabila aza mopaya. Mais lelo constitution wana elobi lelo topona bapaya ngote. Mais mutu nyonso akoya alobi boyebi Jean-Claude Mvweba alobaka alobi nga mutu moko abosani teke nga naza mwana kasango. Mais wana ezali ba origine na yo. Mais soki yo moko na mukanda oyo ya leta na ndenge otambolaka na mukanda mususu na passeport mususu ezali ye kaka mutu azokoloba yango te. Ezali baza ebele que ça soit na parlement, que ça soit na sénat kuna oyo liste bimi 46 sur 108 sénateurs 46 baza na ba nationalité mususu. Mais ata bino moko yango ne to bandaki ko déplorer to lobi mbongo ya mboka olie etikala na kati mingi bazo ya kofuta nango paku awa bino moko bomonaki comment ces gens-là se sont soulevés herba yebisi bango ke bakangaka mbongo ya paku à la source. Ils se sont rebellés. Mais alors que bamboka ebele oya mikili ya poto souhaite que mbongo mieux vaut ba retirer mbongo ya impôt que baya kosengo na suka mbula basenga yo il faut futa 5-10 000 ya impôt malamu bazwaka libela. Mais oyo ya biso ils ont contesté o biso moko to bando futango alors que to yebi ke bafuta kangote bafuta kate la preuve en est bomonaki même ba taxe hôtel ya Martin Fayulu bakangaki yango ezwaki sele pona nini pona kozanga kofuta bapaku wana. Mais le même gens bazoko koloba peuple azoko souffrir, mais le peuple est aidé par cet argent-là des impôts. Voilà un peu Papa Roger nakanisi namituna na bango tokozanga te ko développer makambo mususu lokola pe yo lobi ke ngonga tozana yango mingi te nde na mituna na bango tokobanda ko développer baka oyo ezali nécessaire. Merci Papa Roger nazongi selio manu. Merci, monsieur Pierre Maziza, monsieur Denis Kakoka, Tozope, Makanisi, Nayo, Nalombango Penza, s'il vous plaît. Oui, merci, Mingi, Papa Roger, notre Sanga Maloba. Nabuti Kolanda, Ndeko Maziza, Nabo Kebinyos. Maye Matali,
koyamba oyo mokonzi ya mboka yambaki badepute ya majorité présidentielle alobaki makambo ebele mayema tali sécurité ya mboka mayema tali double nationalité na mayema tali baponami ngai liboso na koloba makambo mayema tali maponami mokonzi ya mboka ndenge ndeko Maziza awuti koloba ke alobelaki bango déjà avant ke ngai nakoki komema bino te na suicide collectif. Oui, alors mokonzi ya mboka mpo na nini alobaki ndenge wana atiaki bango déjà na nzela mpo moto aza balobaka ke mpo olongola likasa na liso ya moninga banda nanu komitala yo moko ke soki likasa eza na liso na yo te ye alobeli déjà bato ya majorité ke bomata bokita maponami ekozala po bato mingi bapretaka baintention ya mabe bepa na ye me ye c'est un démocrate alingi maponami alingi makambo gauche droite te oyo ya koremplace ye parce que ye ayebi constitution ya mboka ye azali garant alingi ke oyo akoremplace ye ndenge constitution elobi ke moto akoremplace ngai oyo azali eli ye akopase pouvoir na moto wana oyo azali eli yango wana ye mpe abendi bato na ye ya majorité matoi alobi bobongama turo oyo tozokende tout droit na maponami bobongama yango wana ozomona ke oyo ndeko Maziza azokoloba ke bato opposition olie bamilengela non bango baza kaka na milieu oyo ya kosala kaka bapréalable mpona koretarde kaka maponami mais côté ya majorité déjà ye ayebisi bango bobongama tozokende na maponami mais na niveau ya opposition baza kaka bato ya bapréalable bopesa bofuta bambongo bofuta bacaution bino leta bofuta bacaution toujours bazokoluka kaka eloko moko oyo ekoki kotia barrage na maponami exemple aneke MLC INC na IDPS oyo bango batalaki bayokani basali communiqué na bango balobi ke bazokosenga basanction même Corée a bloqué la machine à voter makambo ebele mais bango bazoyeba te ke lelo même ata société wana elobi ke balobi ke balivre Congo machine wana te ils vont les payer cher hein? Il ne faut pas dédommager Congo hein? Parce que contrat so bo signer contrat boboyi ko livrer biloko wana ba sanctionner bino il faut pas dédommager bango tout Congo a le droit de porter plainte wana toloba entre parenthèses bon mayema tali makambo ya sécurité oyo mokonzi ya mboka alobaki ezali mpona interpellation ya
ministre na biso ya défense par un député soki moyindo ye mpe azali mwana ya est parce que makambo oyo ezokoleka na est toloba mpe bosolo ba ADF nanu bazali bato moko nasi na loba yango awa même mokonzi ya mboka ati aloba yango même papa na ye Laurent Désiré Kabila alobelaki biso awa na Belgique awa ba ADF nanu bakota depuis 1986 à l'époque Mobutu azalaki na pouvoir oyo tobeta lisolo oyo makambo oyo ya ndeko nani oyo un mobutiste oyo akendaki kokufa na montagne oyo soki ya Ruzizi soki ya nini koto kuna na moment oyo ezalaki makambo ya conférence nationale souveraine bana ya Kivu biloko mosusu oyo biso tozokoloba o ba milice ba mai banani tout ça banani bazoko créer yango ezali bango moko pe bana ya Kivu insécurité mosusu ezali créer kaka na bango moko bana ya Kivu ezate ke balobaki des militaires congolais bazoko sala musala te lelo bino batu yoko okozala moko ozomona ke bazomona ke akomi azaz moto azokende bilanga ye kuna na kota bilanga kuna asa boma minduki na ye azwi akei o aswa déjà ke bilanga ke azwi minduki akomi rebelle ozomona ke ba confusion wana ozomona ke akotika munduki na ye soki na abombi yango kuna aye kobima na mboka akomi ne mutu moko normal ozomona ke ezokopesa mpe ba confusion basoda na biso mpe bazokobunda bazokokufa me bana ya Kivu bayebi même homme politique oyo baressortissant ya est wana bayebi makambo nini elekaka kuna c'est la même chose oyo makambo toza kolobaki yaka mwena sapo baressortissant ya est bayebi mais balingi kaka ke baexpose par exemple makambo ya sécurité ya mboka bino bokende koloba ngo na parlement mpo bazokolakisa ke l'état congolais azokipe bino te bozokufa bato bamosusu oyo bazokosala bandeko mabe kuna ezali kaka bango moko bana est ozomona bandeko na ngai bango moko mpe ifo batubela po bino bango bazokolinga ke baexpose makambo nyonso po bopesa mpe banguna mayele bozokobenga ye aya koloba par exemple badeba wana ezalaka televise yokanisi kuna na este bakolanda yango te banguna na biso bakolanda yango te bakolanda yango eza biloko moko stratégique bakoko kosakana na vie ya bakongolais te mpona baintere ya nini mpona kolakisa ke naza na parlement nazokodefendre bino mpo bazokoboma bino mpona nini bango moko badepute ya est
bazwa initiative te baloba ke bino mpe botika kosala barébellion ya ebelebele parce que ozomona ke barebele yango baza confondus dans la masse. Matali makambo oyo ya double nationalité oyo mokonzi ya mboka alobelaki mpe bato ya majorité kobeta bango matoi alobeli bango ke ye azali garant ya constitution alingi te ke bopebisa moto aviole mpe constitution wana parce que apesi exemple alobi moratoire oyo bino bosalaki na parlement ezali inconstitutionnel ndenge biso tolobaki awa parce que ezokovise kaka groupe moko boye ezalaki inconstitutionnel. Cela veut dire que parti déjà baza na baposte bino bozo koexercer déjà mosala ya parlementaire mais boza déjà na ba double nationalité omona ke ezali azokobenga bango matoi ke ozokovioler constitution bosali ndenge wana kovioler constitution bango wana ye alobaki ke soki bolingi makambo ya double nationalité esengeli ke constitution wana bachange yango. Papa Roger bandeko na ngai na émission oyo baémission oyo elekaki nalobaki yango ke constitution ya mboka na c'est impossible que mupaya a recouvrir nationalité congolaise. Parce que, au moment de Papa Roger, Okoso au Canada, Matali, double nationalité, c'est la même chose pour Okoso au Belgique à Zouaka. Parce que nous avons au Moussous. Pour renoncer nationalité ya mboka oyo mususu oyo oza nango il faut ozwa nationalité ya mboka wana ya mboka mususu oyo ya mboka mopaya oyo yoko ya olobi naza na nationalité mususu yango nalingi na renoncer na nationalité il y a par exemple que il y a France ou il y a Belgique aujourd'hui on renonce ça va c'est pour ça là parce que renonciation wana est automatique parce que na bango déjà c'est déjà toléré bakotala bakana yo ndenge esengeli yangwana na kote ya mboka na biso soki mutu akamati déjà na mboka na biso il faut base basé teke asali recouvrement côté na biso il faut bayeba pe na mboka wana mususu balwa na bango elobi nini parce que na moment oyo ye alingi a recouvrir nationalité na ye côté ya mboka oyo kuna
balwa na bango ezokoloba nini po bacondition nini mpona korecouvrir po arenoncer parce que il faut ozala na nationalité mosusu po baboyi ke ozala apatride. Ozomona papa Roger makambo oyo biso tolobaki paturo kuna yango wana peut-être mokonzi ya mboka arapele bango. Ozomona ke makambo oyo biso tolobaki ya bakongole bazokozwa ngo na ndenge moko ke bato peut-être bazokokosa biso nini fin de fait namonaki kutu na page ya Facebook ya ndeko Papi Tamba utaki kotia oyo ya mboka Italie oyo ngante bokake baloi ya recouvrement ya banationalité ou ya renonciation ezali ndenge moko, c'est identique dans toute l'Europe. Yango na nga na toko kamwa na mona ke batu nete ba Olivier Kamitatu nani ba Delice Sanga bazo menacer koloba ke soki par exemple Katumbi a participé na maponamité ba utiliser ba gros moyens soki ba nini ba musu bazo kopina mokonzi mboka zama wa mingi tu Olivier Kamitatu mutu aye kolia wana poto ayebi mba mibeko ndenge nini un Belge devait renoncer par exemple na nationalité ba procédure nini esalemaka ba condition nini basengaka alors yake ndokobimisa bamaloba ya buzoba nayebi te papa Roger, est-ce que ba politiciens congolais bazakana toujours kuna na lopaki est-ce que bamaplong na bango basompaka ya kosompa obie ndenge nini obie bakomprenaka français te nayebi te parce que constitution ya mboka Belgique soki ye alingi kotomboka abana nanu komosu soki ye azama ye atanga nanu constitution ya Belgique ongo a comparé na constitution ya Congo elingi koloba nini ezokoloba nini parce que pour renoncer à une nationalité il faut c'est obligatoire, il faut ozala déjà deux nationalités. Deux nationalités. Oza na nationalité moko o renoncer déjà à nationalité wa. Yeba bien que soko sali bon ndenge o to mona ke ndenge ba député na biso. OK. A renoncer la nationalité belge, ou bien par exemple la nationalité belge, a renoncé déjà avant. D'où, dans le moment où on a eu la renonciation, côté ya mboka Belgique, est-ce que ba kondi ma ba komona ndenge nini? Papa Roger, bazo ko bimisa vraiment que ba kondi ya mboka na biso ba comme bazoba tout ekomi ke neti nationalité congolaise ekomi bazo kokabula pesa ngo neti na mafia ozomona papa Roger yango na bendaki nani ministre de la justice Matoyi parce que bango bazo kokipete ke loi belge et lobini loi française et lobini. Parce que pour renoncer, il faut avoir... Parce que le dossier où il y a renonciation, il a dit
ekotaka na cadre ezali na cumul ndenge même na cumul ya nationalité mais na biso ezali na système ya cumul te na biso kuna kaka nationalité moko du ekoki kozwa nationalité mosusu te yango wana ezokosenga nini soki bango balingi ke constitution baninga oyo mosusu bakota na procédure ya maponami esengeli ke ndenge mokonzi ya mboka alobaki ke constitution ipo bamodifie yango yango wana ngai na turo kuna nalobaki ke oyo bazwa oyo banationalité oyo ntango emamba pesa na badepute wana mosusu basami badi banga ça ne vale rien eza na ntina moko te ezali neti opesi mutu eloko ya qui est officiel mais qui est faux. Voilà, Papa Roger, makanisi ezalaki na ngai yango wana. Merci nazongisi loma. Ok, merci monsieur Denis Kakoka. Alors nazali kosenga na bandeko bozali kuna côté à boîte au lieu bo sala kaka ba commentaire et comme lokola débat entre bino na bino ba obazali na mituna l'air yango yo batunaka po ete tokoka ko avancer. Monsieur Pierre Maziza na baluke pa na yo to PCP Maluba toujours point de vue na yo na oyo monsieur Denis Kakoka uti koloba s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger na ko remercier ndeko Denis Kakoka na intervention na ye. Ya solo que pour un problème oyo ya na nationalité ba konzi ya mboka batala pe makambo oyo ya renonciation ndenge ndeko Denis Kakoka auti koloba renonciation ya ba nationalité oyo ako renoncer na nationalité italienne mususu ezali nango provisoire parce que mibeko oyo ya mboka Italie elobi oyo ako renoncer na nationalité italienne soki yo olongoli résidence na yo na mboka Italie et que ovandi na mboka mususu oyo yo ozali na nationalité toloba ke lelo ndeko Moïse Katumbi lokola avandi na Belgique ye a renoncé na nationalité italienne na 2017 na mboka Italie c'est que azali na nationalité belge donc oyo koloba ko tourner autour ya po ezali ndenge bolobaka na lopoto secret de polichinelle. Moïse Katumbi azali na nationalité mususu et sûrement nationalité belge oyo ezali nationalité ya mwasi na ye pe ya bana na ye. Donc lelo va changer constitution oh problème ya double nationalité na mboka na biso existaka te. Un Congolais n'a pas la double nationalité. Ba oyo pe ba renonsaka na nationalité belge loba ozala mutu ya mboka mosusu soki ozali ressortissant ya Rwanda, Burundi, Congo okoki jamais ko renoncer na nationalité belge ezali mibeko ya mboka Belgique ezokoloba yango. Donc mutu mosusu akoki ko renoncer mais pas un ressortissant ya ancienne colonie na bango. Donc problème oyo ya nationalité Papa Roger nakanisi biso ba Congolais il faut toyeba que monsieur Pierre Maziza s'il vous plaît monsieur Mukuna vandi bongo na ville ya Bordeaux na mboka France akomi motuna na ya komi boyalobi ndeko na uti kolanda yo pona uti koloba na oitali bongo nationalité ya Moïse Katumbi ke Moïse Katumbi akoki kozala na nationalité mosusu oyo etant que belge
alors soki ezali bongo ngai na kokama mpo nayebi ndenge nini babelge bazalaka strict na makambo etali nationalité et surtout na oyo etali ya mboka na bango mpo toyebi lisusu ntango l'état ya Congo atindaka un fonctionnaire na ye awa na Belgique comme ambassadeur. Belgique a dénoncé alobaka ete mutu toko kondima ete po ete azali belge moyen azala ambassadeur na mboka na biso ezali te ebongo ndenge nini eoyo ya Moïse Katumbi ba belge bako kotombola mongongo te po balobela yango eloko nini ezali kosala ke ba belge bakoka kolobela yango te mais yo ozali kodénoncer yango. Ok, monsieur Pierre Maziza malobi ezali epai na s'il vous plaît. Ndeko merci na motuna na yo ozali na raison mais Moïse Katumbi na Belgique azali un simple citoyen na loba ndenge wana azali simple citoyen il n'a pas de fonction officielle ndenge aye kovanda na mboka Belgique mais sikoyo na mboka Italie mibeko na bango elobi ke soki yo ovandi na mboka oyo yo ozali na nationalité wana nde yo okoki korenoncer na nationalité italienne korenoncer wana pe ndeko yo ovandi na mboka France ezali simplement yo kofuta paku na yo dans le pays où tu es résident mais donc na bango déjà mibeko na bango awa ezoko autoriser double nationalité bango bakoki kotika yo apatridité po lelo tokoki koloba te ke Moïse Katumbi aza apatride ngai plus ba condamnation ezalaka nde na parfois na ba service na biso ya sécurité ils ne sont pas assez vigilants ou ils sont vigilants mais ils laissent passer bazoko mona makambo mais bazoko tika po lelo total kaka ndenge alakisaki parce que complaisance ekomi mingi même na batu oyo ya presse eria ke na Afrique du Sud azoko lakisa passeport oyo ezali lisusu na validité te azoko lakisa passeport na un journaliste qui a ses passeports en main bino moko bomonaki geste Moïse Katumbi sa main était prêt à récupérer ce passeport là. Donc c'est ça la vérité. Mais maintenant Toloba, il y a quelqu'un qui kuna na passeport nini. Posons-nous la question. Soit Azali et puis un Européen, parce que Moïse Katumbi, la nationalité italienne n'est pas une nationalité oyoke à se naturaliser. Non. Il ne s'est pas naturalisé italienne. Il a récupéré sa nationalité d'origine. Étant de père italien. Yé azwa nationalité wana. Donc lelo tokoki koloba. Il a deux nationalités d'origine. Italienne de son père et congolaise de sa mère. Mais maintenant, yé avandi. Moi si na yé abali azali belge. Donc yé na Belgique azali na fonction moko officialité. Pour les lopes qui par exemple que batiye balobi a Moïse Katumbi lokola ofandi na Belgique tocheyo ambassadeur. Uboko mona pe Belgique boy. Que que ce soit la nationalité italienne ou belge, ah non, nous ne pouvons pas accréditer qu'on soit lettre accréditation, il y a Moïse. Mais monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît, tous allons nous serrer dans makambo yo ozali koloba. Soki ezali pendant ndenge wana ndenge ozali koloba ke ba belge bayebi ke Moïse Katumbi azali pendant la nationalité ya mboka na bango oyo lelo ndenge ezali te na Italie soki moto aza na nationalité ya ba italien et ke avandi na mboka mosusu na Europe azana obligé azwa nationalité ya mboka wana. Mais soki ba belge bayebi ke ezali ndenge wana pona nini ba belge pe bako kotombola mongo te po ba dénoncer baloba ke non Moïse Katumbi ndenge azali wana aza na nationalité mosusu nationalité pe belge oyo ekoko permettre de exercer ba fonction mosusu kuna na Congo ba belge bako kolobila yango pona nini ba belge bazali koloba te bazali ko garder ba secret wana nyo surtout est-ce que ezali po
Moïse Katumbi aza kopesa ba intérêt kuna ou bien comment to mekana kolobela likambo yo po et comme likambo moko oyo ke na ba mindele pe ba komi ko jouer ba jeu moko ya mabe pour na kolinga ko déstabiliser mboka na biso. Malobe zonge pa na monsieur Pierre Maziza s'il vous plaît. Merci Papa Roger Namotuna na yo parce que quelque part ba konzi oyo ya ba mboka mosusu bazoko luka que Congo peut se conformer sur la loi Oyo est commis pratiquement universel et à double nationalité. Mais bisonde na Congo tozali na retard. Mais retard wana c'est dû à qui? Kaka na ba législateur na biso. Ba législateur na biso. Bangonde ba komisi biso na retard. Boyebi boni bakufi likolo ya koloba Oyo ne touche pas à la constitution. Boni ba bomisi bana ya bato. Mais les kaka na même sujet wana bango balingi kaka ke et le kaka lokola ndenge toloba kake lettre na poste. Ezali ndenge wana te ba belge ndenge bazali wana. Ba belge ndenge bazali bazoko soutenir batu wana. Bazoko soutenir bango pona nini. Tozoko mona boyebi bino moko ndenge batu mususu na Congo un officiel parfois ba pimeli visa mais ndeko Eliezer azoko zo visa lokola lipa na boulangerie. Donc il faut to comprendre makambo nini. Est-ce que lelo batu kaka batu oyo na même na opposition oyo balobaki Félix, biso bango que Félix a une autre nationalité. Est-ce que bazo kondimela biso? Parce que un agent de poste na Belgique, un agent de poste azali fonctionnaire à l'État qui ne peut pas travailler na kati ya fonction publique awa na mboka Belgique ou na ba mboka mususu sans être de la nationalité. Condition ya liboso ezali nationalité. Et loko wana batwebe lelo et la même personne oyo azoko pousser na koma candidat président de la République. Nous aurons beaucoup de cas. Même bandeko oyo par exemple ba matungulu wana ba mususu wana oyo bazoko même ba Martin Fayulu ba nationalité na bango c'est à vérifier. Papa Roger, il y a beaucoup d'indices et belés et là qui s'accapent. Ces gens-là fraudent la nationalité congolaise. Mais ce sont les mêmes personnes qui font la grande gueule, mais ngonde bazalaka trop critique vis-à-vis ya gouvernement et puis trop critique na ndenge gouvernement politique amboka ezoko tambola. Mais en réalité bazali wana comme expatrié yeka kako sala mbongo wana ezoko profiter na bamboka mususu. Donc ndeko Moïse Katumbi azali bel et bien avec une autre nationalité awa ya mboka ya poto si pas belge azali na nationalité mususu. Là je persiste et je signe que azali na nationalité mususu sokite parce que bamboka nyonso ata okoti lelo na internet otali bamboka nini oyo acceptaka la double nationalité. Donc mokili mobimba bayebi yoza ressortissant ou présenter identité. Que dit la loi de votre pays? Au quotidien en internet, ils savent que ceux qui m'ont renoncé à la nationalité italienne, oyo nationalité ou on a pendenge à renoncer à moi, et ça dit le fait que a résidence na yete, mais il reste toujours italien d'origine. Ba italien oyo baya ba kenda mboka Belgique. Ba sala bambula na bambula bazwa nationalité, même ba oyo bayaki ko travailler na ba mine à charbon. Aujourd'hui, par retrouver la nationalité na bango italienne. Parce que ils sont italiens d'origine.
Donc voilà, Papa Roger, Mboka wana, ils acceptent la double nationalité, même multiples nationalités. Au koki kozala nango, lokola na Belgique pe ndenge moko. Mais Belgique atia biso pe mutambu. Ndenge lelo Rwanda atia mutambu na ba Congolais oyo Belgique atikelaka biso na 1960 en disant que au komi na Rwanda on retrouvé nationalité na yo. Ndenge tomoni na kundabatware. Lelo Congo kutu adobela lisusu makamba kundabatware te parce que il est devenu rwandais. Mais lobi même kundabatware akoki kozonga lisusu na Congo kosala rébellion akomi bimisa nani tomoni nani Tanganda ndenge moko. Ce sont des gens oyo bazali un pied dedans, un pied dehors. Donc biso nous devons faire très attention. Lelo basalaka mibeko na kati ya constitution te en tenant compte des individus. Basalaka que ça puisse profiter à tout le Congolais. Que bénéfice ya eloko wana ezala ya ba Congolais nyonso. Ezala kaka ya ba individualité. Lelo bazoko menacer. Parce que ceux qui vont une candidature, il y a Katumbi. Mais c'est quoi? Le bruit déjà court que Bango Bakosa la rébellion. Ba menace il y a ba délice Sangawana en disant que je suis un ancien rebelle. Ça reflète quoi? Même Nani Olivier Kamitatu, il a travaillé dans l'usine d'administration de la rébellion. A travaillé qui n'a pas Tiwana. Donc les lots et comment Yakoloba, est-ce que eux-mêmes y est Azalaki Tango Bazo pour ça la constitution. Tango Bazo pour ça la constitution. Qui était président na parlement wana? Ce n'est pas Olivier Kamitatu. Mais pourquoi ils n'ont pas tenu compte de ces Makambouana? Ndenge Yazali. Pour le lot, Papa Roger, ne nous voilons pas la face. La plupart des gens qui ont étudié à l'extérieur, vu le coût des études, il y a l'Ibanda, ba nationalité. Même Olivier Kamitatu, ils ont des passeports cachés. Même, donc, tokoki koloba tokoki na batu ebele. Ba oyo mingi ba sangi akwa. Même, Nalo Baba Roger Lumbala, ce n'est pas un secret. Bah Francis Kalongo, ce n'est pas un secret. Mais ces gens-là, bah Vandi, bah Lingi, Kaka, qui va postuler na Congo. Donc Lelo Soki Totali, na ba candidature, oh ba prétendu président, na Koki Kolobake. 99% peut-être bazali na ba nationalité ya Libanda. Voilà Papa Roger nakanisi bandeko, il faut bayeba que mboka wana sur le plan ya sécurité, sur le plan ya nationalité, biso moko kaka tozo komitia na kati ya ba problème. La sécurité, l'insécurité du Congo. Oyo bakuluna na Kinshasa, c'est dit à quoi? Kuluna na Kinshasa. Oyo kala, lelo tozo benga bakuluna. Kala babenga ka balado. Kala to benga ki bango balado. Donc ce sont des choses qui ont existé, mais ezoko zoape en plein mokape ezoko kola. Population ezoko ya, ceux qui bazala qui disent et que bazoko semer terreur, les lois ba commission bazoko semer pekaka terreur. Donc mboka na biso, nous devons faire très attention. Tout ça la kaba ba mi be côté pour par exemple pour faciliter kaka bateau. On fait la loi pour tout le monde. Mais maintenant bateau ba yeba que loi ezali dure, ceux qui ont fait cette loi là, ceux qui ont défendu ezali que les lois au défendre la quelque chose et demain yo ozolinga contraire ya eloko wana ba délice sangawana, ils ont été dans le front
pour la défense de la Constitution. Bazalaki na kati wana. Babomisi bana batu. Mais lelo bazoko loba, bazoko menacer à ceux qui sont butés tokozongi sa rébellion. Mais malamu bazongi sa rébellion que bandima kaka pour faire plaisir na Moïse Katumbi. Donc Papa Roger, mboka na biso, nous devons comprendre que biso nyonso, nous devons faire un effort pour assurer sécurité ya mboka na biso, pour dénoncer ba manœuvre nyonso oyo bazali parce que ba prétexte que ça soit Monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît, n'attendez nos messages moko na moni awe ute pa ya Monsieur Valentin avant di bongo na ville ya Toronto na mboka Canada akomi boye alobi ndeko na makambo oyo uti koloba na oyo bato mosusu bazali koloba ke pona mboka na biso soki Moïse Katumbi ba ndimi ete comme candidat bako sala rébellion pe bako simba mandoki pe bako sala makambo ya minene na mboka na biso etanke ba rebelle. Mais ngai nazali koyebisa bino bondimela ngai na mokolo mwa lelo soki bato oyo bakanisi ete na erreur basalaka na le passé bakosala yango lisusu lelo soki bameki nazali kopromettre bino boyebaka yango ete bango nde bakotangisa makila bato ya liboso po ete mboka na biso na minute oyo masolo ya rébellion esi ekomi na suka. Mais soki basali erreur bazongela masolo wana naza kopromettre bino bokanga makambo nazali koyebisa bino bango nde makila na bango ekotanga bamikosa bameka pe bakomona. Ok, monsieur Pierre Maziza nazong seli maloba s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger. Nakanisi ndeko azali na raison. Ndeko azali na raison. Ndenge balobaka peut-être mieux vaut pour éliminer eloko moko ke kotika eloko wana et détruire batu ebele et détruire makambo ebele. Merci Papa Roger nazong seli maloba. Merci, monsieur Pierre Maziza, monsieur Denis Kakoka, na Lumbangu Pendana Pesio Maluba, toujours point de vue na yo, s'il vous plaît. Oui, merci, Mini Papa Roger, fait ça Maluba. Maïmatali, Batou, Bazo, menacé, wana. Ozoma, Papa Roger, Batou, Oyo, Bazaeki, par exemple, n'a fait cet exemple que Batou net Bafayulu, Eve Bazaïba, Banani nyonso tout ça, na groupe wana. Bango Bazaï to front pour na bango ezalaki mpona kobatela constitution ya mboka wana. Lelo naloba yango kaka polele. Lelo liste wana oyo ya 46 sénateurs oyo baza na nationalité belge. Mais bato ya parti politique oyo ya MLC bazali na kati. Mais bango na munoko oyo tozo ko protéger constitution wana. Bazoko senga pas sanction contre Congo. Monique na répété. Ils sont pas congolais tous en déni. Kala awa na kaka na radio Zoomel. Toloba kake lo seke azali belge. Tobi que il y a donc ça na kabamba hôpital à Komaka na grade je crois bien que directeur hôpital yo comme na niveau wana yo ozanga nationalité belge yo baka ngot mais lelo ebimi na pasa oyo tozoko loba bato bazi oyo bazoko senga
sanction. Félix ye moko pe na groupe wana bazo kosenga sanction bo bloqué makambo ya maponami ye moko kuna azali fonctionnaire ya poste po kota na poste biso toyebi ke il faut zala belge ozomona ke ndenge Délice Esanga alobaka ke Papa Roger ke biso lere tozalaki na rébellion toza kotambola na bapasseport nini mais lere na ngai natangi sur les 46 personnes wana oyo batiaki namoni kombo pe ya bato ya MLC boyo bazalaki na rébellion ozomona Papa Roger makambo oyo ya badouble nationalité bakomi komenace ndenge wana parce que bayebi ke bango ndenge bazalaki wana na niveau ya boyo basalaki la plupart boyo basalaki constitution wana à l'époque ils étaient des belligérants se protégeaki yango wana mokonzi ya mboka alobi yango alobi ke moratoire wana bozwaki wana botiaki bopotaki na parlement c'était moratoire moko anticonstitutionnel soki bolingi ke double nationalité il faut qu'on change constitution mais bango moko batiaki bloc cadenas oyo bango babomisi bana bato ils doivent assumer ça au lieu ya komenacer bato parce que nani Francis Kalom balobaki baza oloba nini soki moto ameki kosimba constitution nini tout ça bobamba ye mabanga mais lelo bango bakomi baza wapi bango baza bato oyo baza kodefendre Moïse Katumbi ke il faut kaka azala soki ye aza te eyoma il faut tozala na bongo constitution wana bino moko babelgéria bino moko bosalaki yango lelo bopesi na peuple na référendum peuple adopté yango na bino bokomi sikoyo bangando bolingi teke boviole kaka constitution yango est-ce que en tout cas nandimite ke même Yves Bazaï oyo azali soki baloba soki juriste soki nani Papa Roger ya solo yango wana président Kabila abengani magistrat mingi na Chantal oyo Papa Roger oyo olobaki ke mais muto oyo ndenge nini bokendeki banomaki ye juge aza na groupe wana ya bato oyo bafaussaire bamaplome oyo ya pambala ndenge wana yango wana ozomona ke justice na kote ya mboka moyen ekende vraiment malamu te mpona nini na pata ndenge wana bamosusu ozoyoka o professeur na université yokende kolakisa bana
babiloko ya buzoba ndenge wana eske mutu biso tokamata bana na biso oyo baza na Congo ke tel professeur akende opia ye cours akopia ye cours ya malunga okoyoka bamosusu docteur na boy docteur boy mais bakoti na parlement basala baloi mais baloi yango oyo ezokotia mpe mboka na mobulu ezokoviole même constitution amaplome na bango wana soki basomba bango soki ya kosomba ça ne va pas mais tour oyo il faut bato badepute il faut bapona bavrai député oyo baza na bongo atondisa bato oyo ya pambala te qui ne valent rien mboka na biso tokontinue biso olie tozala na fierté ya mboka na biso kaka toyokaka soni bayokisaka biso soni tout le temps eza mawa mingi papa Roger mpe dignité na biso bakongole ekozala wapi kongole mpe alingi kaka biloko nyonso balingaka biloko ezala toujours na illégalité ndenge nalobaki tulo kuna papa Roger au lieu que loi eza boye congolais alingaka toujours kocontourne loi po ezala illégal eza mabe soki bango balingi ke bachanger constitution wana kosenga ke barevoir constitution nyonso tout parce que constitution na biso basango baboyaki yango mpona nini po kuna na kati ezali mibali na mibali bakoki kobalana basi na basi bakoki kobalana basango baboyaki yango ekomi nationalité unique badiskutaki basali kaka moratoire mpona kaka na bango bacongolais homme politique tout makambo ya constitution wana ezali constitution moko ezalaki neti bakopiaki papa ils ont copié ezali makanisi vraiment ya bana mboka te bakamataki baconstitution ya bamboka bapaya bakopie ale balobi constitution na biso yango wana ezali makanisi vraiment ya congolais te olie balakisa mayele na bango bakopie voilà lelo uzawa c'est ça le problème. Merci mingi papa. Merci, monsieur Denis Kakoka. Monsieur Pierre Mazato Pession Maloba, toujours peu point de vue na yo pour être minute na biso bandi ko pousse na vers la fin. Na lombangu peza Maloba zali pe na yo monsieur Pierre Maziza s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger na ndenge pesinga Maloba et puis merci pe na ndeko Denis Kakoka na intervention na ye. Bandeko nakanisi problème oyo ya nationalité nakanisi tokoki kolobelaka yango penza mingi te biso nde bakongolais totosa mibeko ya mboka na biso ce que dit la loi totosa yango po lelo kaka ezali te ke po un tel alingi a postuler akoma mokonzi ya mboka ke ba accepter ba pesa ye naloba azala exonéré na nini wana na article 10 ya constitution alors que lobby kaka le même personne oyo babandaki koloba ke toto sa constitution po lelo
bato ebele oyo mingi balobaka ah chef de l'état constitution wana baviolaka yango chaque jour mais personne n'a déjà dit quel est cet article ya constitution oyo chef de l'état a viola balobaka yango te mais seulement accusation na lobaka kana oyo ngai na koki ko qualifier des accusations génériques même na mboka na biso ah bonne gouvernance exacte ah boye donc accusation générique oyo ba mususu papa Roger ndenge batu bazo koloba oyo ngana landaki émission moko nakanisi epesaki nga na mawa oyo ya machine à voter pe oyo ndeko soki Doris Dumbi aye koloba azokoloba nini na télévision alobi que il suffit que ayebi IP ya machine à voter ye akoki kozwa à imprimer à distance nakoki ko imprimer ndenge na vandi boy je peux te faire la démonstration je peux imprimer et bima côté ya kindu kuna et yango nde boko vivre nga natali nga lobi mais muto azana et donc azan ndoki ou azana kindoki parce que papa Roger ponani nazokoloba yango parce que tozokene na ba élection les gens sont en train d'intoxiquer sont en train de faire du chantage na ba manière ebele IP ezali nini ezali abréviation ya internet protocole donc machine wana il faut ezala connecter na internet pour bapesa ye IP mais machine ezali ndenge ba ordinateur ya kala ezalaki que eza connecté na internet te ezali une pièce isolée ye akende ko imprimer na ndenge nini papa Roger ngai na sala moi cours ya réseau pour ne pas dire que na sala cours ya réseau na sala moi cours ya réseau je sais de quoi je parle mais donc ye lokola alongwe balongo lié na cabinet ya Chibala il ressort là-bas et cherche à combattre avec des mensonges. Est-ce que lui, il connaît l'informatique? Ayebi yango. Oyo yazolo bata na téléphone. Ako imprimer yango via Wi-Fi ou via réseau nini. Arrêtons de mentir le peuple congolais sur cette machine. Boti kakoko saba congolais na machine wana. Lelo machine wana eza bénéfique te. Le Congo tozali ba congolais bazali batu ya mayele. Et la plupart ya ba lelo ba technologie ebele lelo batu bazoko bénéficier. Na oyo biso to banaki ko benga ba téléphone oyo ba Motorola oyo ya Telecel wana ya minene wana. Nakanisi bandeko pour la plupart ba oyo ba voyageaki na Europe na période wana ba mona ba Belge mususu pe ba yebi yango kutu te. C'est que nous on a vécu mais l'expérimentation ya babiloko wana esalami na mboka na biso esalami na mboka na biso. Lelo ba congolais bayebi programmation basali donc l'intelligence qui est dans cette machine à voter est outil pour la plupart ba congolais balobi que machine wana ndenge ezali peut-être lelo ekomi ya batu nyonso
Mais l'idée est venue de Congolais balobi pour ça les labiso de façon que ekoki peut imprimer. Alors que bango idée wana ya impression ezala kite ya ba bulletin. Idée wana ezala balobi ah. Et bon yo sikoyo okoya ko imprimer. C'est ezali déjà introduction ya ba bulletin ne ezoko sala ouverture mais yo siko oko imprimer à distance comment oko imprimer au sala impression à distance comment et qui va nanye wana akoko di sango na kati ya urne. Papa Roger babiloko mususu biso ba congolais tozoko loba. Donc, mon Congolais azali dans tout le domaine. Dans tout le domaine, Congolais azali. Mais la plupart, oyo bayaka pour détruire, et loko, oyo bayaka na ba critique, bazali na connaissance parfois ya mingite na eloko wana. Bazali na connaissance ya mingite. Moi, je vous ai dit, Papa Roger, ce qui, vous vous rappelez encore, Erna Lobaki, ba memi batu ya UNC na CENI. Mais observez Kamere, sa tête n'était pas là. Sa tête n'était pas là. Il n'a même pas consulté. Ba oyo bakende ki na bango na CENI. D'abord abandaki kotala montre naye. Comme s'il avait encore une autre activité plus importante que Oyo, Yakende qui pour ça la Kuna, et à Erabimi, Biso na INC. Mais c'est que ces idées-là étaient même antérieures parce qu'ils ne se sont pas réunis. Basanganité pour en discuter, mais Ye Abimi a pesi à Vinaye, à via INC. Donc c'est déjà dans la tête de ces gens-là qu'il faut combattre Yango. Il faut combattre Yango. Lelo, ceux qui battent la majorité, ah non, balongola kaka machine à voter wana. Je vais vous dire que l'opposition donc rotation à 360 degrés, comment soutenir machine wana. Il suffit que donc majorité à lobby non, bango à lobby oui. Ceux qui majorité à lobby oui, bango à lobby non. Donc c'est comme ça. Moka yango toko construire yango ndenge nini. Toko construire moka wana ndenge nini. Parce que vous n'êtes pas au pouvoir, vous devenez rebelle. Celui qui me fait encore plus honte, c'est Sami Badibang. Donc, au loin na primature et aux zongi na opposition, aux zongi, au mizongi ici, et tu te radicalises encore. Mais tu combats qui? Soyons sérieux. Tous à la sérieux. Moutoulé Tissami Badibanga, il paie les lots. Kolobake Banzela, Kinshasa, Ezali Navani de Poule. Alors que lui, il disait, Papine wana epeli malamute, boso pela yango essence. Essence yango, bakozo wapi. Ils doivent casser la station. Donc, tous nos politiciens, bazali wana, mboka olie ekende liboso, nazwaka ba projet mosusu. Monsieur Pierre Maziza, s'il vous plaît, minute est commis presque à la fin. Kende Kakambala moko na conclusion ya mot de la fin, s'il vous plaît. Oui, merci Papa Roger. Na mot de la fin, na koki kolobake, biso ba Congolais, soki tolini mboka na biso, mboka nyonso etambolaka na mibeko. Soki omoni, parce que lelo batu ebele, même na côté ya justice, okoyoka mususu akolobake ah justice na mboka na biso ezali, mais okoyoka politicien akoloba nini abe ah justice na mboka na biso ezate mais yo ozo sala infraction olingi bakanga yote basambisa yote
basambisa yo te kokoma député nakoma député ngai ekamwisa ngai koyoka un candidat député. Nous devenons députés pour avoir l'immunité. Et ce n'est pas pour travailler pour le peuple congolais. Bango bangwe la kananu immunité. Ba violaka, ba yibaka, ba salaka mabe, ba kanga bangote. Biso ba congolais lelo sécurité ya mboka na biso. Il faut to globa bana ya SCC na babuzoba oyo bino bozo sala. Bo cesse babuzoba wana. Ata bazo koloba. Mais na est wana nord Kivu, sud Kivu. C'est parmi la région, la province Oyo, ezali le plus peuplé à Congo. Ezali parmi la province Oyo, ezali na population ya makasi. Mais bozo komi bomana pona ni. Kaka kowela ba conflit Oyo ya ba carrière, kowela ba carrière et ce qui période d'exploitation, bobimisi rébellion pour mieux exploiter, bobengowana au lieu et profiter na ba congolais te ezoko profiter na ba moko Oyo ya pembeni, Oyo baza ba complice na bino. Mais le prix à payer pour combattre cette insécurité-là, ezoko wuta na ba province nyonso Oyo ya mboka na biso. Ceux qui tolingi mboka na biso, toto sa mibeko. Que ça soit Oyo ya nationalité, que ça soit ya économie, que ça soit ya nini, toto sa yango. Mboka wana ekokende nde liboso. Arrêtons de détruire mboka na biso na bandenge nyonso. Lelo ba oyo bazo kokende kosengelaka baninga ba sanction. Ata mbongo na bango, ata banini na bango efandi nakanisi ezali passe. Merci Papa Roger Nazon Selo Maloba. Merci, monsieur Pierre Maziza, monsieur Denis Kakoka, mot de la fin, s'il vous plaît. Oui, merci mingi, Papa Roger, en fait, Sanga Maloba. Mot de la fin, Nangaï, Roloba. Biso ba concordé, to bâti la constitution ya mboka na biso. Ezali eloko moko ya malunga oyo ekomema biso na kimia. Soki ke olingi opter na ba nationalité ya double nationalité esengeli que na ndenge ya constitution na biso ezali ekosenga il faut kobongola constitution wana. Ramaye matadi makambo ya l'élection oyo bazoko lobake machine à voter wana oyo neti soki Doris Numbi alobaki ke akoki kosala yango na distance. Eza makambo moko ya lokuta. Soki ye aza vraiment na bargument oyo ye azoko loba bakoki kopirate ba machine à voter wana baya awa na radio Zoom tozo kosenga même boyo bazoko koloba komenacer baya poto discuter na bango makambo mayematadi constitution ya mboka na biso na ya mboka oyo ya azali na nationalité na ye biso eza prête ya kosala débat pour approuver biso approuver mpe bacongolais tala ndenge nga na kosala boye mpona recouvrir nationalité congolaise. Aya koconvaincre biso na bapeuple congolais tozali prêt otoboyi
biso wawa radio Zoumel toboyi ke batia na ba peuple congolais makanisi moko ya mabe na mutu ya mbelinga biso tolingaka mboka wana ezala na kimia. Yo politicien congolais soki oza na makanisi olobi ke maye bato ya Zoumel baza koloba eza ya lokuta yaka biso toza pre ya koyamba ye oya kolakisa biso ndenge nini okosala po okende koimprime na distance pourtant bamachine wana ezali connecté na internet te même na réseau ya internet eza te yo kosala yango na bluetooth or bluetooth machine wana eza connecté na bluetooth te yango wana papa Roger bandeko na ngai tozala na bolingo ya mboka wana tolanda bapoliticien oyo te ya lokuta la plupart boyo bazo koloba makambo ya lokuta wana la plupart baza na ba passeport na bango oyo bamboka bapaya po bamboka neti ba Belgique bakoki kodévoile te bakoloba na bango te po bayebi ke akei kuna totiki neti nasala pako na ye akoya kofuta foto et double nationalité ezali toléré ezali nde ya kote ya bakonzi na biso bino mpe otika kopesa banationalité ya recrutement ya nationalité otika yango parce que biso tozali na système ya cumul ya nationalité Merci, monsieur Denis Kakoka, bandeko babolingo tokomi bongo na suka ya masolo na biso. Masolo oyo esangisaki biso na sujet kitoko oyo bandeko bayelaki biso. Merci pona bino nyonso bozalaki penza kati na biso ute bandeli pe ndenge tokomi na moma oyo. Topesi merci na monsieur Pierre Maziza, merci na monsieur Denis Kakoka, pe merci na bandeko nyonso oyo balandaki biso kote ya boîte. Topesi pe merci na monsieur Loma Loma, pe merci na mama na biso Kimpala Mukendi, malgré baye kokota penza na retard, mais problème ezate tozali kaka lisanga pe na tango oyo bandeko babolingo masolo na biso tokomi bongo na suka pe topesi merci na bino nyonso oyo merci euti bongo na équipe mobimba ya radio Zoumel 1000 pe tolobi bandeko babolingo tokosenga na bino bozala kaka bisika bozali na nsima ya bangonga nde tokotalisa bino basango tobombelaki bino ya radio Zoumel 1000. Merci. Rotterdam et Ndimio. Zoumel 1000, Maman Rosalie, Oumela, Tozana Besengande, à moi si, au tête Mbongo. Maman Rosalie, Maman Rosalie, Balobi au Makambo. Donc, ton Rotterdam est confirmé, c'est que, aux allées penza moto. Nakatabak. Donc, bandeko nyonso soki Zoumel alobi likambo fo bondimaka po Zoumel akundolaka makambo oyo ebombanga mpenza na se ya mai ye abimisi yango oyoki Zoumela radio Zoumel 1000 po radio wana ezaka matata à partir ya soki ezaka soki na France mboka na Belgique na Allemagne monte volcan Kiango ya bien Keba
Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo na komi botu nanga so na komi ndeni. Nga mikolo na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoumel. Avez raison. Aïe! Président Bolise, Tuzola Sananga, Betona Beto Mosaïko Yoyo, Luzolo Yoyo. Adianti Mokomba Koba. Adianti Mokomba Koba. Allez, touchons ça. Adianti Mokomba Koba. Adianti Mokomba Koba. Jean-René Kolo, Mambalantu. Adianti Mokomba Koba. Adianti Mokomba Koba. Adianti Mokomba Koba. Papitolas. André les Safoutiers, Adas, Kimabita, Alain Jabba, décidé de faire. Yari Kilumbu, Beka Bangobigoko, Ko, Sami Sasseur, Nono Makangila, Fier, Jarené, Zolane, Tuzolane, 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 Tuzolane Bayaya, Tuzolane, Tuzolane Bayaya, Tuzolane Aye. Soba de Soba, Sofiat, Tuzolane, 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 Tuzolane Bayaya, Tuzolane, Tuzolane Bayaya, Tuzolane Aye. Viva, 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 Testamba Cheli, viva, 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 Femabeya, viva, 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 Serge Moustasa, viva, viva, Maître Wicholo Beya, viva. Voilà, Kitanase, Kita, Shawi Lindinga, viva. Comme. Kita, Kadimu Penda, viva. Ival de Kété. Kita, Dafucha Peni, viva. Roger Iso. Kita, Panama ya Tambo, viva. Voilà. Faustin Paka, Big Master. Yateo Blaise Sasa, Adianti Mokomba Koba. De Gol Moulumba. Adianti Mokomba Koba.
émission na biso oyo tosileki kolekisa yango po ete boyeba basango nini oyo bino bomande kozela na banzi ete moto na moto asili kotire leson na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na banzi ete mbala ya nsima biso boto azumel mil tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na banzi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.